na mokolo malelo na ezwi c'est le bon branche mo to tchala aussi on to chez la libération et pas on to dans la campagne et pas on to panzaka tout ça saka to sensibilisaka pe to conscientisaka pe to zali to mobiliser pe ko sala éveil patriotique pe ko mo la pe ko la mulima mabani ezali siko pe to bela la moto kita etumba pambate mais au ma pour la République démocratique pour que ça foin osakaka ke olata bokonzi ya komba to chama popo kola ko boma bato mabe kasi bokonzi ke ya nzamba kabulaka ya rola moto te ya moto okolela ka epai na ye mokambi ekolo Kongo kitapo ete masolo baki ya libongo pole kita papa opesa bango motema ya lukuluku po ete bamikoma pamba te bokonzi oyo eyende kopanza kobebisa kosala makambo mabe na République démocratique du Congo bandeko ekoyinda kuna na cour de cassation ekoyinda tolanda ndeko nini alobi na bainvité oyo babengisaki mokili ya Congo mabe na mabe toleka Josias. Résistance. Véritaire à l'escalier, locutaire à l'ascenseur. Au moins, tout ani. Nous avons besoin de Kumu. Peuple congolais, merci. Tout ça, la carte à cour de cassation. Ba juge, ba bengisaki batu na bango ba témoin ba ya ko charger mutamba ba témoin, ba za na carte à ko décharger mutamba selon véritable dossier. Témoin à RMP, il y a DGCMP. Azana kati ya kolobake dossier oyo est violé loko ata moko te. Au cas où violation ezalaki sanction za mibale suspension ya ba travaux ou soit ba kati contrat. Bomoni, est-ce que ça valait la peine ya komema mutamba na mutema mabe oyo ya koluka ko humilier nzamba confondre bino. Résistance. Les lobes au bima la cour de cassation, il faut quitter Moutamba. C'est fini. Dossier vide. Ministère public réquisitoire vide. Bah juge. On a plus de 100 questions. Il n'y a pas une sanction pénale. Peuple congolais, vigilance. Moutamba enquêté. Voilà. Et si l'île, merci la bande de Congo, s'abonner massivement à la chaîne de Libération. Donc on vous tout ma libération, donc on sensibiliser, donc on conscientiser, donc on se l'éveil patriotique, la tina été yonangai, donc katatine bon somme wabiso poete to teleme, le kolo wabiso Congo ya ina pasi, makambo mabe maluti kasi to kotika bolobate, ezali koyinda ndenge bolantiwana, ezali peza koyinda. Équipe pour la tena États-Unis d'Amérique, mana nangana kunya dola ngai pe ngamo kotuna Angleterre na mboka ya Daniel Ngeta. Basengi la ba résistant, balobi ete bazonga te bazela lelo fo mutamba zonga na bango pe ba déclarer que mutamba maboko ya limpembe. Balobi lelo tango ba ko bima kuna. Soki batiki ndeko mutamba te, pe balobi tete ayibaki te. Tante bango bakoyoka te boko yoka lelo moto ya moto lobi sata kote na bango babunda. Sata côté la bango bunda po ete bolandi na bokebi ete ba condamné ete na bato nyonso babebisaki nini ekoleka lokola bapolitisaki yango. Est-ce que mwana mboka mutamba akokwela boloko lelo? Est-ce que mwana mboka mutamba bango bakolinga ete longa bango ebongo na ngambo ya baresisa balobi tozali kozila bango affaire Pasteur Marcelo ezali bongo kondinda. Pasteur Marcelo lobi bandimi tope bayikongo mani boali babola pamba te bino nde boumisaka bibembe na bino esalaka 1 mois 2 mois po bolukaka cotisation me na ngambo na ye Marcelo atonda misolo ebembe ya mwasi na ye kokoki koumia na morgue te po ete ye azali bobola te tolanda mpe ndeko na ye koko ayokaki yango mpe na bamama yango na oyo eklese na ye nini bango balobi. Aujourd'hui que le pasteur Marcelo a répondre batou na molimo ya pauvreté nde mutu eumisaka ba makambo po boana ngote. Mais pasteur Marcelo nzambo ya pambolio apambolio peka na nzela bandimi oyo peut-être mususu bana vi oyo sana ngote. Bandeko hein? Donc lelo
ndenge ba famille musu eumisaka matanga eumisaka po baozela ba cotisation ba pauvre ba ne lo côté le pasteur Marcelo alobi molimo abobola azawana te azana ba partenaire ana batu o lelo basungaka ye akokai ko umisa makambo te quelque part pe tokoloba akokai ko umisa ngo te po riche tokoki pe koloba akokai pe ko umisa ngo pe te po aza mutabozui na umisa ngo pourquoi na mbongo nanga Maman Blanche est partie, j'ai mon argent et vendu wana. Mais peut-être mbongo wana et ça mbongo ya badim na ba offrande. Ta musu ya mutu musu utaranda kuna ye makolo. Aye culte à dimanche. Hein? Aye culte à dimanche. Hein? Et lelo ta musu ndeko wana lobi tikana cha offrande nanga, tikana futa dim nanga. Pasteur Marcelo, lelo tokopesa batu raison. Oyo balobaka ke ba offrande na badim. Et on voit misaka ba pasteur et randaka ba fidèle babola. Yomo kondolo biango. To suki wanate. Ba audio kia la auto chela biso. Et puis si contradiction na ba propos ya Moussali Nanzambe pasteur Marcelo. J'ai comme impression que auteur ya ba scandale médiatique o nyonso ezoleka ezaye moko pasteur Marcelo Tunas. Na lobby, j'ai comme l'impression que ba makambo yo nyonso ezoleka leka. Et cause a payé moko pasteur Marcelo. Yemoko. Yemoko. Voilà ici qu'a pasteur Gili. Aye kosenga lelo na ba autorité. Ezala ya ville province à Kinshasa. Ezala ya République démocratique du Congo. Et ça vraiment la compétence, il y a président de la République. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, même son père spirituel, Sokaza Zolanda, pasteur Gili, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire taire dans nos pasteur Marcelo Tunasi? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de botola dans nos micros pendant un moment avant de s'en nous bisokimia? Est-ce qu'il n'y a pas moyen, Yemokopé, réseaux sociaux au foutaillé, pour comme encore Moutabo Jui Koleka, pour autant présenter maman Esther Aïcha, Nayoka qui Yemoka Sengi Bato, Baosa, Balaïf, Bakatate. Donc on dirait que comme un cop n'a pas na Yemokopé, Oya Yebike, Nazape Mokwa ba Congolais, Oyo Batala Makama Kassi na réseaux sociaux. En tout cas, tant que leader d'opinion. Na sengi na ba autorité ya mboka na biso ba mekaba solana pasteur Marcelo. Tika na nu kombo ya Maman Blanche aza suna bisote. Tika. Mama boti Maman Blanche na bomoi. Bandeko ba botamine basa na bomoi. Yoka kate mutoko yebisa biso koza na pasi koleka bango. D'ailleurs, lelo yo remplacé moi si. Mais maman ya boti Maman Blanche a remplacé moi na te. Donc tika kozok sa famille wana. Tika kozok sa famille wana. Pour lelo mutazo battre record na TikTok, na Facebook, na YouTube. Le col la pasteur Marcelo Tunas Azate. Il n'y a que de publications, de sorties, Makambwebe. Pasteur Marcelo. Omoni ngai kombo na ngai Tina Pinda naza pe amondimi ya la compassion mais à partir de lelo na longwe lokola toza babola yo lokola zala soki malien soko sangisa biso babola lokola loba biso babola omoni nga tala nateka nini matungulu te tala ozoma matungulu nateka ozoma matungulu omoni maison na ngai
maison na nga yango nateka ya matungulu sikoyo mbongo na nga matungulu mwana pesa susu mabonza yo loko oza millionnaire yo loko oza yo ndo tondi mbongo oza na bahero oza na nyonso yaya tolongwe epuis à partir ya lelo toboyi na biso tozolandela makambo liwa mama Blanche donc okosala biso eloko te mpo toobanga yo te obangisa biso te obomi mama bato toza na posa ya mikanda oyo avant boke Turquie docteur oyo bozoke rendez-vous alobaki mama azobela toza na posa mikanda wana toza na posa mokanda oyo ya poto oyo ya Turquie bapesaki bino mpo bozwa moyen ya déplacement mama ke kosofaire opéré na Turquie toza na posa mikanda wana alors à part ça toboyi biso tozosenga mpo na mama Blanche justice il faut esala justice ya mboka na biso il faut esala mama Blanche il faut justice vraiment justice okozala na kimia te mpo makila na yo ozalaka na mutu na yo mpo obangisa biso na eloko te toobanga yo te olesa kongo te na mbongo na bino bakisi bapaster du fwat paster ya ndoki paster ya ngulu ya mbwa paster Marcelo Tunasi zoba toboyi biso bato ya compassion toboyi bandeko bolandi paster ayandoli ye mpe bolandi bandimi na ye yangola nini balobi bandeko na ngai boni mpe kofinga bato boyo ozali mosala nzambe na arrogance makasi boye okufeli mama ya bana molongani oyo bandeki kokumisa kasi bato bakomona liwa na ye ezali clair te tanto liboteli ezali koloba mosali na nzambe ebongi okita excuse ebongi bobelana bayete nzambe nde akatela o likambo po ete bibili elobi baloba mabele me bakuta yango te me ozali kodefendre ti kokende mosika kofinga bandimi na yo babola mpe kofinga ekolo mobimba bazali babola te tokoki kondima yango te bibembe na biso eumelaka na bamorge te mpo toali maboma bibembe eumelaka na morge yali na ntina ete tozali koconcertize mabota kolela être cher kolela ndeko to mpe boninga oyo atindi bino ebe bokomimisa kaka dans une semaine pasi ekozala te moyo ekozala te tala na nsima na yo kokunda mama Blanche na lombango tala osali fwamfwe na fwamfwe mwasi oyo tala ndenge makambo ezali kobima mais bato balobi esengeli bakonzi ya mboka batala likambo ya paster Marcelo pamba te ekopesa mabe abandi kodeborde na maloba bato bakoyokelaka ye lisusu awa te tokimi na lombango nini ezali koleka entre Pero Luara na bapremière dame likambo nini yango Pero Luara atelemi alobi balakisa biso bafoto Pero Luara ole mbongo ya bato bayike oleba mbongo na bango na siko balukeli bango mpo oyo ezali kobima mpo na Pero Luara ifo toluka ye mpe totuna ye me tozwa maloba ya Pero bongo tosilisa. Il y a une fausse première dame qui trône dans ce pays. Maman, au Balakan, photo eza wapi, nani alia dot, ngolo ezara yango. Publier photo kaka. Donc ngolo challenge ezaka moko. On a la première dame se définit, une première dame est l'épouse d'un président de la République. Yo a première dame, photo eza wapi, au Balakan, nani alia dot, publier la photo pour si sabiso. Ce que ça t'est. Aux première dame, aux première makangu de la République. Allez, bon week-end Nabino. Ezali nango kaka ndenge boyoki Pero Luara, mais bato bayiki balobi Pero Luara, première dame ya République démocratique du Congo, Maman Denise apesa emisolominike. Ali emisolo ya bango, amela biloko ya bango, mais lelo likambo ezali nini. Balobi ezapela ngambo Olive Lembe aliaka misolo ya bango. Kasi Pero Luara oyo yandola biso na makambo nini ozali kosala fantaisie yo liaka misolo ya bato bongo yaka na televizio koloba kosala lokolo ozokritike bato bakoyi binemi na yo zokande olukaka na yo kaka nyaka Pero yaka korépondre réponse yo te bato bakoboya yo mpo ezala na ngambo ya bato bayiki ya bayi politike balobi yo osengaka mbongo soki bapesi yo mbongo te oye na bamatière me bambongo ya bato oyo lia tala lelo ndenge balukeli bango yango tozali kotula Pero Luara matagele biso yo na lombango mpo oyo yandola biso eske makambo wana ezali ya solo soki ezali ya solo te yandola biso pamba te guerre oyo ezali long et populaire
likambo ya république démocratique du Congo tozali kosenga na bakongomani banso bazala vigila mpe batelema na ntina ete bozali kobundela nde mabele bozali kobundela x to y te me bozali nde kobundela ekolo wa bino misolo miyike ekoti na ngola bandeko na Rwanda plutôt misolo miyike ekei nango na Rwanda nani akotisi mbongo wana na Rwanda mpe misolo wana ekosala nini osilo ta Rwanda te ezosala biso guerre na awa nde na succès to se poser ma question mwana mère de Bruno na Autriche na mama missionnaire la plus trondée na mboka niko babe fokolo moto pe baboka Lubumba na mboka ya Guillaume Ngangulao na lobi merci na mama ya moto mojali mokosima makate assalamu alaikum na bamizima na biso bola South Africa pe na mboka ya Kilo Pinga mama Jawa Zambe abatela bino merci na bino bonso bon s'abonner massivement bon partager l'émission bon liker bon la mère de Bruno na Autriche merci la JKM le numéro 1 de l'océan de la presse congolaise ninga Gauthier Boulay pe mama Celestine na France na papa Michael Gauthier Boulay Zambe apambola on a fait la poste bino na JKM le numéro 1 de l'océan de la presse congolaise merci la kila médiateur tanga kimbakale koto bokile le konde fa pekato na akenda pour mettre dans le bonheur de bonheur d'ailleurs le second de la bino mambo d'Angola na mokitele Florencia matondo mido e pour aller la chapelle mama sociale mama ya bala bitike mama ya moto mojali mokosima makate botele mebile kwa soto mbila ko kombate guerre oyo ekosila lelo te po makambo oyo ezali kobima tonzimete pona nini makambo ya Kongo mosala traite pona nini kosa koteka nation pona nini vous allez côté nation la Congolais vous allez sauver de ce qui on libère pas un peuple se libère la patron la mort nous vaincrons papa le fly maman Clarisse c'est lui qui fait la paix c'est tout ça Ingeta merci la Josias na mosala ki vous allez conseiller la biso pour la limite papa J directeur recherche stratégique et personnel ça va pareil avec nous encore une fois félicitations na bana na ngai papa lebo mazungu examen d'état na vina boluka lompika na mirati saya lompika tikanza be alola apamola kasi likambo oyo examen d'état wali kolandela yango mpe tuna ministre biso osali nini bye